la chaîne qui nous informe. Keba petit. Bolingo mama ndendende. Ego mino bota mi te bana ba mi ke. Oh, ono ta bi. Ba fui. Bo ko ta fui. Na banzi mo. Ah, oli. Tito na mo. Muzi. Bako garando kipira ka buka garando. Oya puta ya bolingo mama. Elo koyo bolingo danga miso. Oya kobo ya kola na yo mingi. Sokipe. Everything. Continue. Lelo. Nous mangeons. Lelo nous mangeons. Nous mangeons les mbisi. Parce qu'on t'embrouille. Et là, nous mangeons. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Marcelo. Bonjour Marcelo. Ça va? Ah, Yasulu. Il a mis le kesseni. Et on me donne il a mis le tukuta suna lubuna biso elambele keseni lelo lubuna biso elambele keseni lelo pela bebne keseni to mesana mingi pona ya mwambisa nga mafuna ke kole na kenjela mai mais yo mo pe mama papa oza na possibilité osala mo pe na ndako l'équipe est bien meilleure que les kabataki kole pourquoi pas biso mo pe to sala na ndako to bilia ka pe mingi biloko ba soupe leo na lobi na elambele keseni to ke to maka mo bo keseni ndamo ezala to za na mbisi na biso yeyo Miss na biso yeyo j'espère que ba nekanga bangale bele ba yebi koma miss oyo pona bande ko ba yebi te ba bengaka zanda na bande ko mususu na njela mbuza bengaka mabongo donc moi libongo yeyo libongo kaka ndenga na bosa bon to tumba ene batuma na kinkole to tumba ene lo boye to za na kasa la biso to sa libokete mais bo mona ka nde to sala kasa na biso toza na dongo na biso toza na ngai na biso yango toza pe na ba épices. Aujourd'hui on va préparer l'épice de maïs, lui c'est les zanders et puis les dong et puis les et le on a fait ni Pizza aubergine bona lingala bien on bolongo de Thompson. Bon, la français aubergine na lingala tuki bolongo solo ni kaye l'épice dominante. On va présenter l'épice qui est dominante ici, les pilipili. Les pilipili, on va pilipiler et puis on va manger. Bon. OK, let's go. OK, de Banissa. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Maman, eloko bolingo danga miso. Okoboya kolanda yo mingi yo. Oyo kolinga akoboya yo ya to bina dama uma. Na to bina bisa to bota mate ya pere dana. Bota mate. Bon, bisa to bota makaya, bisa to ngai po kala bota mate. Kolo era kuri. Mwana ibanzi monte zote me. Bo banzi monte to yima kalilo polo yaka to bongisa. Ngana linga kati bisa to bota maka to kuta polo. Polo to kuta e bongo. Sabe munena wa. Aujourd'hui, nous on va préparer les mbis de maïs. Un bis à boire. Ma Chantal, bon appétit. On dit, t'es comme ça,
Babu. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tolamuki na tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kota na Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta se na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemele bino bililinde ya sika, Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambe TV, Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous, Chantal Yanzambe TV, Shena bana nzambe yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka. Chantal Yanzambe, Chantal Yanzambe, Shena bana mboka. Mate ya kitoko, ba émission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantal Yanzambe. Chantal Yanzambe TV, alala lelo, Shena bana mboka, Shena bana mboka. Chantal Yanzambe TV, Shena bana mboka. Shena bana mboka, chante toujours actualité. Shena bana mboka, Chantal Yanzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kota na Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta se na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement. Toujours actualité, Shena bana mboka, Chantal Yanzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kota na Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta se na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemele bino bililinde ya sika, Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambe TV, Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous, Chantal Yanzambe TV, Shena bana nzambe yangoyo. Mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka. Chantal Yanzambe, Chantal Yanzambe, Shena bana mboka. Mate ya kitoko, ba émission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantal Yanzambe. Chantal Yanzambe TV, alala lelo, Shena bana mboka, Shena bana mboka. Chantal Yanzambe TV, Shena bana mboka. Shena bana mboka, Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV,
la chaîne qui nous informe. Toujours actualité, chez Nabana Mboka, Chantal Nzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tomemele bino bililinde ya sika, Chantal Nzambe TV yangoyo. Chantal Nzambe TV le mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka yangoyo. Chantal Nzambe TV, Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous, Chantal Nzambe TV, Shena bana Nzambe yangoyo. Mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka, Chantal Nzambe, mate ya kitoko, ba émission pe kitoko, eza kolendi sa kondima na biso Chantal. Abi lo kwa mona bébé, ata bota mazika. Bébé. L'autre ça biza kiko. La loup pardon, tu quand tout. Tina mai yo mai na bomoi. La loup ça amen. Amen. La katina ngoza mai na. Amen. Ah maula. Amen appel. Mwana na tito ka bominga. Ah maula. On doit passer. Et retour. Chouchou de moi. Ça va mon cœur. Mon cœur ça va. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Non, ça les loups, hein. Amen. Ah ouais, c'est moi, d'accord. Nzi momo mingi. Oh ouais. Oh, amen. Mbisi amen. Ule amen. Mbisi ono amen. Mbisi kwa ngozanda. Toujours actualité, chez Nabana Mboka, Chantal Nzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé. Mama Chantal moto yo nyota dia. Anyota la nenyo. Ale ko ni mama Chantal. Na nyota na. Ma tata ko de ko ni. Ayo pangata. Ayo bonga ayo panga. Ba monga ba tona kisha. Opike sa la nga siko bien na kala ba monga ba no batama Ba monga ba. Ba no batama. Ba non négliger bino. Nebima. Ba non négliger bino ba. Ba no batama. Ba biso mona ba bango mona ba nga ba négliger bango. Ba no ko asoni. Ayo ka soni oba benga mongo. Oba benga endumba. Oh, afana baka juma. Ya to endumba. Mape yona nani. Bomane moto. O se pesa ka benjoto. Jote nuna te. Joto be gidi. O to amongo yo ai mo ngate. Alors ça la maintenant il faut quoi y assumer que na mongo. Joto bébé. Donc ba ko bébé wa. Tant il faut quoi y assumer que amongo. Actualité, chez Nabana Mboka, Chantal Nzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tomemele bino bililinde ya sika, Chantal Nzambe TV yangoyo. Chantal Nzambe TV le mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka yangoyo. Mboka Yoso kena mboka, mkoso na mboka biso O sepela. Bobo yeli puta.
Toka mda mkuse so kweli puta. Egumbe mama tina makolo. Piu. À gauche. À gauche. À gauche ça va ça roboter. On a les puta bandu na li banditi na makolo. À gauche. Neti nga bagala babe mari puta. Na kitika de wapona. Piu. Ya super maman. Eza bongo kuna. Eh. Yo zila. Et puis faut me mettre on a nino ngamba nino on. Amni. Là tu genda jouer. Là tu genda jouer. Ouais, non non. Tu genda kingabwa, tu genda ni point chaud. Kinzinga. Kinzinga. Ko batele ma. Yo to genda na kinzinga. Yo na ba otomba. Yo Marcelo to genda kinzinga. Babwa ke lo maputa. Una kwa ka 5. Ona yanga yo moto be, yo moto be. Yo moto yakina eh. Mama, tela ko meka te mo bali ba bele o yanga na sina kangi. Yo zato genda kinzinga. Me ya mona na zelo ke bata kinzinga. Ah. Oh mwendo. Ide tu mona bata mukebo. Ah bon? Mona bala basinya ba meha ba. Mais conseil nous au pesa na ba maman ba hostel la émission na biso ba jeune fille oyo ba mi pesa na iPhone, Snap, ba Meka, ba manzaka milai me. Ya. Mais quoi? Mais tout le monde mère il faut ku awa. Amakusa. Asa musala ningi sengeli. Conseil nous au pesa na ba jeune fille. Conseil ya. Si ma iPhone obi. Télécharger ma application na yo. Yo mo weba ka lobby na yo. Sala chérie. Lelo. Sala no. Lelo. Sala na yo ndo application te ya. Yo mo weba ka. Ina ne des plus tard. Ah. Conseil ya. Na moi si rande kima. Ah. Rande frère kima. Yo mo sala na yo ka ya. Si ma iPhone télécharger ma application. Quand TikTok ba na tongo ti butulala nango. No ina musuno muna kalali. Mais live, non comprends pas. Alors me phone eloba. Eloba na. Yo sko mo yeba lobi no. Okuta na mobile alia kaka biloko fufu mo na ndako. Fufu na moto. La mission na 4, je vais manger. Leti ngai. Na Yo na mbalo wanga. Do wa. Fufu. Yo lia kaka fufu la. En tout cas, je ne fille, elles ont ma bête à la page. À la mode, depuis que nous avons tout. Mais, elle a mon repère faux à la capère. Ozo no mutu. Londele kilelo makambo. Faut la ta mwanini. Ocha mo sentir ne ngapi na tia ngo bwaka mwa kabelo. Osala mwa boy za na mabete. Mais lobi ka ande. Lobi amutu nde ela kisaba ba ifunda ka. Lobi na yo nde ifunda. Hier na yo ezala ndeni. Ifunda. Ah uzaki ndeni ya onde yo pimisango. Au moins, il va te bêter ça en étant éducation. Bah, au moins, tu m'entends, bah, la type pour ça même. À la type pour ce moment, vous allez y aller, manjaka et tout. Lobby, l'avenir est. Qu'on fait ça sur liaison. Pour rapport à ma bombe théâtre, théâtre n'est pas aucun écolo. Théâtre Koufi. Solo. Théâtre Koufi. Ah, sumo, ça la programme de monsieur débat théâtre Mukoni. C'est là sur la mort, on compte que dans la 50, dans la 50. Sana. Ah, sana. Théâtre Koufi. Ngale là peut-être canal va nous publier. On va la position à télé mawa. Non, il va soutenir. Ou que les Koufi c'est quoi plus ça net. Ils ont une place sur télé, mais bon, nous la place sur télé. Lelo ni bomi théâtre. Lelo ni bomi théâtre. Théâtre ka ikufika. Keto. Otema mabe akamunya sotu. To bosa na tata na libota. Libota to bota mtata mama moko. Ifo kumukala. To kiko. Omona to lo boyo no la lune mission na mto déranger na. To bota mi papa moko mama moko. To bosa bangisi biso nyo sotu te. Tano exemple ya munene. Tu vas na président de la République. Si tu n'as pas quartier, tu es chef du quartier. Et le chef va venir pas à la radio. Tu as une différence. Et là, c'est que tu as contribution sur tout. Tu as la poste. Chef va venir à Zali. Alors, ça va jouer un rôle. Tu as la contribution sur tout. Mais là, tu as l'unique à monter à ma vie. Tu as la Ozange toi les côtés moté à vivre. Non ça musala non ça ilobo. Yana.
Yana. Yana. Ai foku. Si yang. Nazara muka yang kamu kuna bila dangamu. Jalelo. La boy pamoja. Ayuma bato. Baswa pants. Bangoto bobo. Ela. Bangoto bobo. Baswa pants. Mama Welisa. Papa mbaimba bangotanga. Tumemeli bino bilili nde ya sika Chantal ya Nzambe TV yango yo Chantal ya Nzambe TV mama Shena bana mboka Shena bana mboka yango yo Chantal ya Nzambe TV Shena bana mboka Partagez, abonnez-vous Chantal ya Nzambe TV Balakire. Oh lolo. Ndio akalia ngwe mona mbili. Wana Miguel, à l'époque, Miguel. Marcelo ni wose platé hein. Ona ikole se kufia. Kule za shule wote. Ngana maboke mtezo wa relève. C'est 2009 Ti siko kam na ba 2020 pe ezalaki pe. Siko ngana siko na mutu mwabwe. Tala de balobaka o mwati soki hoteli. So kena na hotel ana mbali muso amemona hotel ana oloba te poani. Oloba te poani. Poani kama mbaya ba mwasa kama mbaya na hotel te. Ngapi na sina kena hotel mwabwe. Akomi na hotel ango. Mbali muso sa manga na hotel wana ka. Na fanti nanga wa moka no mwa malamu na yena fanti. Mbali muso meminga akutokoti kona shama ya pesi momela nyoka nga vitalo ya madini. Oye ngapi pesa matina. Ba kwa hizo na shambo ya mobwe. Mungu anasema hivi, shimu za mama lilite. Shimu za mama lilite. Yoka hiyo. Shambo za mama lilite mama. Papa ya papa yaka. Mwasa ngapi o shambo yo? Za mama lilite. Yoka hiyo mtu anga mama. Za mama lilite. Yo la kuseka di shambo za malinga bitoki. Bebe ile ngapi. Au za mama lilite. Ngapi mtu anga tanga o ya reception. Mama. Oela seka bila lepe mobali ile ngabi toke fa la chambre benga yoka akuzo to selo te memu pepe mali abi to boya kale ibale kubi ama mabe kwani kama no tenga mu no te maxelo da ha ya normal ba mbali ba yeba ka ba hotel nyoso tu pourquoi ba basi ba yeba te ngala yebi de l'hotel même pas parce que le baga mère chiringa ya ka na bino okuta wote kuta ba famille mwazi yokota wote kuta famille basi no na lui pour tina te wala siko wote ba hotel moto na ba ve na bino siko okoti wo makata ita ya mndala ça va. Il a la soute. Mais c'est un dit tout à coup qui colle indi. Na bima pamba te. Ngara ko pejende na du cantine na koti ne bare coupe. Na fandi. So na moi motungisa ko na bote bana witi na mboka ti. So na moi motungisa leki na du cantine na mai. Kubu. Na fani kuna botiti na sali mo apongi boti so na mona lembi na bimi na cantine na mbisi. Atoki mbisi kuna. Mwani bozo na mena. Sala. Ya mi bale. Yo. Ya, mo iboza gando. Ya. Mo iboza gando. Ya mi bale ngugu. Ngugu. Ya mi sali reke. Komi na tangu totia mungwa. Tochepe ba mungwa. Tosezone pe yango.
les épices ni. Dominante. Dominante. Épice dominante. C'est épice dominante. Épice dominante. Ah, na jeu de bukate. Na jeu de bukate. Dominante tika mana Kinshasa tu wapoto pesa non. T'es bon dans les États-Unis. Kabo États-Unis. Bon dans les États-Unis. T'as épice dominante aux États-Unis. Anto santi kara donc le lobo est à la somme ouais. Le baba américain. Américain. Le boy le baka anglais moi. Mongo anglais. Vraiment. Gawa baba mongo misu makasi. Ozomona ngoka. Pas biso tala ndenge pas biso balo baka bo limbisa Moi ça baka miso te. Moi ça to ina mobali na go eleki centimètre ki ko dipa miso te mama fongola miso. Miso ya karbo tango so mobali ali kola ko konyonyo ka yo to dipi miso comment na te fongola. Comment yo moi moboti mama moboto ko dipa miso mama dipa ka miso te mama miso aka. Ojo ya no Telumba la luda mama be. Nani ni bango de. Nani bango de. Na ndio mbongo nde yango makambo. Toki mbongo, toka kile mbongo kape na ngala dinga ete. Na lapinga bite, mobali ay mongolo ay abomine moto. Ena mbongo tata yaka. Tozali bala. Epa ibango ba ko finge epa ngana ko dot. Daya na ndi mbongo. Asala tatima wana te. Tu bon pia tikita dacha. Tumemeli bino birilinde ya sika. Chantal ya Nzambe TV yango yo. Chantal ya Nzambe TV mama. Shena bana mboka yango yo. Chantal ya Nzambe TV. Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous. Chantal ya Nzambe TV, Shena bana Nzambe yango yo. Mama, Shena bana boka. Chantal ya Nzambe. Mate ya kitoko ba emission pe kitoko. Eza kolendisa kondima na biso Chantal ya Nzambe. Shena bana boka. Zana ai, muscade, pilipili, bila mbuma ya vert na ya rouge. Tochema na chema ndembite, moi tungulu, moi ba muscade ba bloc ebele. Kwa na chape vinaigre, vinaigre ekota. Pilipili eza pona mbisa mai ya. Mbisa za kaze. Yana batuso olia mbisa mai te mbisa mai so ebi olamba na ngote batebele ba olia te mbisa mai za kaze donc faut na technique pona olamba mbisa mai bien ba épice ebele elongolaka zei wana na cha vinaigre nanga na te pilipili na te ai na te babilo nanga na te bele awa pona elongola zei on a basa vinaigre zei za isote on bisa mcheza faut vraiment épice Marcel Marcelo ça bien au bala otunanga question moi venir répondre telo otunanga sona kopeta batutoli tu connais ça tu Marcelo tu batela kimia. Ok, c'est bon. Moi, je vais vous make-up. Et ça m'a bêté. Ça groupe est un peu de belle. Ok, quotidien. Quotidien. On a tout qui est ici au boya. Tout qui est boya quand on monte bien. Pour tout tiens na moto mbala moko omona pe na kati misi koti pe na mungwa te. Photo tika eba epise kota mwandambu to anvia oya kinkole basalaka yo moboko sa pina ndako zana mo magite voilà isa ngo magite to anvia ka oya kinkole
et bon salon mesdames et messieurs, nous évoluons petit à petit lentement et sûrement. Vous avez compris déjà au départ, Nina Lobaï que Lilo maman il faut que Renate aussi la biso ils allaient vraiment bien et puis ça biso quand même un peu leçon na bandaku to comprendre comment est-ce que il y a rosala ngo tant de questions où ça la mara de part et d'autre où tout na mara basala ngo nini et bon il va détail belé maman Renate azo continuer ko pe sa biso pour toujours appeler quand même leçon sur Yango. On évolue à maman Renate. Ouais. Mon bis ngana pandi na ngango tu na pandi na kabole boy po de biso ba epise kota bien ala bato mususu akolongola ba ekai boyete ba ekai ozala bambisi ampeshaka ki Mungu ape kota na kati mais so sali mbisi na yo bien sali mbisi no bio longolo kabole boy et ça de yo ba epise kota tina kati mupandi nyonso tout monde ata su munene so na tike bozala volume musuni munene alors ezama passe pona ba Mungu ekota tina kati mais tango pandi boy otie Mungu awa otie Mungu na katikati eza na facilité Mungu ekota bien batebele bakima olia mbisi parce que ezaka zei mbisa mai zana zei so landele bien te mbisa mai asenga ba cérémonie belé pona olamba aza lokwa soso to mususu même soso kute senga mais mbisa mai aleki mutu muso ko servir to lambi en kitoko ndeni otie zei wana domina ba épices tout zé ambis donc domina ba épices nyos donc na tie boy ba épices na tie muscade na tie ail na tie litungulu pipi la rouge pipi la vert na tie moi huile nanga muke na baksa moi muke mais na tike no baba na tala moto ndena saisonner boy faut afana no mwandamba na baksa vinaigre likolo nango vinaigre ko yede susu pona elongola ba épices na tie ede pe pona elongola zé mais na baksa vinaigre ko dominer nyonso tout wana po aider pe mo kolemba muke magetu na moto elema bisa mai yumila na ngote mais po na zei to tike boy afana no mwanda mabato tie na moto jamais na ko saisonner ka mbisi nga bomba moko pufu na meme na moto ako shuwe Mungu ekota akati te ko to tika ena boy Mungu ekota na kati po to zwa pe temps ya kozwa dongo na ngai na biso ya usala na tanda kofa na tabu ata 15 minutes et puis akota Mungu Dena teli Mungu eumela pete. Eumela kota te po aleka na moto. Voilà, pour les Karamoto, mesdames et messieurs, vous comprenez, nous évoluons petit à petit, lentement et sûrement, déjà dans notre rubrique, hein, avec maman Renate Ifoku, depuis Kinshasa, ou Azola Kisabiso, comment est-ce qu'il retourne Mbishi, et Mbishi Yangweza Mbishi Yamaï, et Mbishi Soba détail belé. Mbishi Nini Zanda. Libongo. Voilà, Mbishi Yango comme on Libongo. Zanda, Mbishi Yango Libongo, donc voilà. Voilà, et Azola Kisabiso a essayé de picher Kotaka et ça l'a biso quand même bien. Mimi le bic à le regard d'une femme responsable et Makusa bio toujours et ça l'a biso bien. Merci beaucoup, on va évoluer hein. Petit à petit, il est derrière la caméra, il s'appelle Marcelo. Merci d'être là avec moi. Merci à tout le monde aussi. On va la biso avec attention soutenue. Merci de nous accompagner. Merci maman Chantel Yende Yanzambi avec la grande famille déjà. Merci beaucoup. Yende comment Mangala? Yende. Merci beaucoup maman Chantal Yende de nous accompagner aussi hein. Malgré les hauts et les bas, mais tu as quand même à gérer la situation qui se présente de jour au jour. Ah na katia rubrique na biso. Voilà. Tokende malé mais moni ngai hein. Déjà ngai. C'est mon bis na biso. Vu que ça ya otumba. OK. Et aux alamois na soupe te. Voilà. Mageza ngo bien to lien mais ça ya otumba. Et le bon appel ça moi ko ça moi accompagner na moi eloko mobo. Na linga mi ko sala dongo na ngai. Et moi c'est ben moi sala ke mbisi za ya otumba. Donc to zuma légumes na biso to tie et ça peut sous bien vu que na ba mbali to za na ba mi bali non. OK. Ata moi si ça peut bien. Au lieu loko sec ndenge wana na kwanga to na fufu esimba te. Mbisi za munene. Totana sana kolemba ma moto iko to ça moi surtout dongo na ngai. Suka pilisus. Voilà, dongo na ngai yangoni ya ko accompagner mbisi na biso oyo je salama. To landango na boke binyonso, on se retrouve après. Merci beaucoup. Tumemeli bino bilinde ya sika Chantal Nzambe TV yango yo Chantal Nzambe TV mama Shena bana mboka yango yo Chantal Nzambe TV Shena bana mboka partagez, abonnez-vous Chantal Nzambe
Nzambe TV, Shena Bana Nzambe Yangoyo. Mama, Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe, Matea kitoko ba emission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantalia Nzambe. Shena Bana Boka, Shena Bana Boka. Atapoto mune longo kala ombonda ya jekami. OK. Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe. Shena Bana Boka. Tozaka moto ingala totia na moto. Soka moto nezimu. Chantalia Nzambe. Matea kitoko ba emission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantalia Nzambe. Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe. Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe TV. Chantalia Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Simba wini mema wini on a des wini azo ba ngo kama ite na mimi ko tamu dindo atiki wini azo ba ko da babambu ya maxi mona babambu ana wini ameli mai wini azo mela mai no awa eda osikali Mama, Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe. Matea kitoko ba emission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantalia Nzambe. Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe. Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe TV. Chantalia Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Voilà. C'est bon. C'est pas ça. Chantalia Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamuki na tongo, tout le monde est nouveauté. Chantalia Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kota na Chantalia Nzambe TV. Matea kitoko ba émission ya kitoko, kokuta se na Chantalia Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantalia Nzambe TV. Tomemeli bino bililinde ya sika, Chantalia Nzambe TV yangoyo. Chantalia Nzambe TV mama, Shena Bana Boka, Shena Bana Boka yangoyo. Chantalia Nzambe TV, Shena Bana Boka. Partagez, abonnez-vous, Chantalia Nzambe TV, Shena Bana Nzambe yangoyo. Mama, Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe. Matea kitoko ba emission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantalia Nzambe. Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe. Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantalia Nzambe TV. Chantalia Nzambe TV,
la chaîne qui nous informe. Osko ngai na biso mone to sala ngai no to longoli to sukoli mone tama ina nga stuke za propre na biso komi ya suka ma ya suka to sukola ya ngoyo ko cha na moto na mwe mkuu ambisa ngai tengami kuna zungza mkuu na class voilà. Marcelo. Como na suca? Ela me show, é? Não assiste porque ela vai na me filma, é? O bolho na turma. Ela vou poder com não. Na verdade o bolho. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tolamuki na tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kota na Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta se na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemele bino bililinde ya sika, Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambe TV, Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous, Chantal Yanzambe TV, Shena bana Nzambe. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tolamuki na tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka, kota na Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta se na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemele bino bililinde ya sika, Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambe TV. Zotoka dongo na ngai na aubergine, hein? Dongo eza na kati yango ngai yango na se, aubergine yango na likolo. Koto ba aubergine ekita na se pona elemba, hein? Eza na longo loko yo eza singa ngai. Voilà. okisa bopona elema bon donc ngai déjà c'est ça déjà boya c'est déjà ebeli elema siko poto tuta tutanga poto lamba sawa totinga siko etoka Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Suko
oyo edaka tozuka mpona mumba nango ezokota oyo ya suka yango tosali to te omonti kango elemi me noakela lona nzeye yo yakaka kozwaka ye bakokenda naasininga émission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal ya Nzambe TV. Tomemeli bino bililinde ya sika Chantal ya Nzambe TV yangoyo. Chantal ya Nzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Épices. Ah, bébis ni koti. Poivron, matungulu, ndembi, pilipili. Yango wana nyonso koti. Voilà, mesdames et messieurs, nous évoluons, comme je disais, petit à petit, lentement et sûrement. Déjà dans notre rubrique, je suis avec moi, maman Renate Ifoku, comprenez, hein, Moussala monte, c'est moi, et Laura Malili, et Moni, mère Aolé Vitalo. Chris, bisous. Donc, on évolue. Tu remets une étape, moi, tu remets pas ce qu'on a fait, parce que tout le monde est déjà mis na biso, mais mère a simbi ma casa, je sais pas moi. Et j'ai soupçonné ou non ça sur les bokeh Tony non. C'est comme bien sûr que tout ça le bokeh ndeni. Oh ils a beaucoup côté. OK. Après ba tout ça na place tout ça na plateau boue. So na inga moko. No ta na ka mbisi na bona likasa na lenanga. OK. Bon le quoi tout ça na ba te belé ba muta odige na ndenge na bona bo kumsendi. Mais ça verre moko za na awa. So te ka mbisi no boue. Là, il y a un moto. Chaleur ambitieux, il y a tout ce qui est misi saveur, goût mokoza. Donc c'est naturel. Naturel. OK, naturellement bio. Bio, on est là avec maman Renate Ndaya. Il kasa ozo servi bisoka saveur, il kasa on appelle et quoi accompagner bisina biso. Voilà, tout ça on a bisongo, ça dérange pas déjà donc voilà. OK. Voilà, j'en profite pour dire un grand merci à tout le monde. Un grand merci aux grands messieurs, aux grandes dames de partout, vous nous suivez avec attention soutenue. Très heureux de savoir que Bozan est belé hein, Bozan est belé. Les lots vous comprendrez pas la biso, il y a mokolo, les ambitions mai au batumbi lelo. Et puis artiste comédienne na biso au azako ivrer na kata ville province de Kinshasa. La demande qu'il y a des copains, la commerce qui ça la maka et ça les biso quand même bien. Un grand merci à celle qu'on appelle Mimi le Bika, le regard d'une femme responsable. Merci d'être là pour nous. Merci à la grande famille le Bika depuis London, Paris. De l'autre côté aussi, je vois Ivana, Jonathan, Ivana et Bénédicte. Donc bon retour déjà en France. Et ça les biso bien. Il s'appelle Jean-Marie Massassa, Bosco Massassa. Jaja Ngandou et pourquoi pas à celui qu'on appelle Mbongo, donc Michel Mbongo, le vieux Michel Mbongo. Merci d'être là. Voilà, voilà. Omona ebeli mafuta ekitali sute maye ekitali sute pona telemisaki yango. Atelemisa ko nyonso ekitie mafuta donc tikali ka mbisi na mbisi nyonso tikali kitoko sikoto ofungola singa otokuni tokanga ipona kofungola singa pona ko voilà donc nous sommes vraiment à la fin de notre rubrique au bah sali biso mbisa mai donc to mekango ensemble vieux Michel Mbongo ah tozolamba sali biso bien OK. Singa ozo na problème te d'ailleurs juste ka pona esunga biso na eloko ekangana bien. Bat ba lo basu boko. Oza boko côté. Au moins technique ka parce que eloko nango ebongaki. OK. Faut tout ça attention na longo na biso na biso po epanzana te. Voilà. OK.
C'est bon. Il faut tout longola. Tout longola, très bien. Pourquoi pas qu'on ait un beauté ou glisser directement? Et panjana. Ça sera mieux. Et panjana. Voilà. Mais à moto. Ok. Quoi? La voix de où? Oh, il y a une moto. Et c'est un deux cuillères. Oui, c'est un mec qui a la car. Non, c'est mon cas à ma bouche. Ngali ngai kutu oyeka ko simbiango boyo déposer en likolo. Na etumbeli. Boy. Mais vous n'en avez pas. Après tu finis qui bon, peut c'est pas idée hein. Ah yanda. Peut c'est idée. Et pour aider puis sur la tano to diete. Oui, t'en es qui t'a remonté à poto cha. Voilà. Il paraît que Njilo a ça mais makanisi ça. OK. Il paraît. Pareil, moi on dit la zame hein. En tout cas, décider à la félicitation. Mon niveau bateau là, baka bateau belé. Notre aussi c'est musala te pour nous que si la moto. Si la moto, ok. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre attention, fidélité. Toujours, nous évoluons quand nous sommes à la marana katsaba masolo. Un grand merci Nabino Nonson. Donc, awa kolamba neka tolobaka izalaka. Na marambe belé moto akoka alite to bakisaka en plus na auto ebi lelo leçon na biso vraiment ezaki na facile là to mona raya nyonso bandeko bake mai bake pembeni nini batala comment est-ce que balia mo mbisa ko tumba ya mai bomoni mbisa mai batumba ndenge Renato Ifoku asali yango pe a lingi accompagner ngona dongo na ngai ya mélanger ni na bayeka ke conseiller na déconseiller basali yango mixage donc voilà, donc ça les biso bien, il servi biso vraiment la leçon. Merci que ma maman nyonso bana ndako ba otala comment est-ce que makamboyo salama et ça là vraiment bien. Merci beaucoup à Priscilla Koutoumisa. Merci beaucoup à maman Mifundu, Mireille Mifundu. Merci beaucoup d'être là. Moi Kala. Merci beaucoup à maman prophète. Yaza Molongani, il y a prophète Rolette Diango. Merci beaucoup depuis Paris. Merci à Léa Destina. Merci beaucoup d'être là. Yaya Baleke Belé. Donc merci beaucoup Destino. Merci. Merci à Karine Lebika, Motema Papi Mabala. Merci beaucoup. Merci à Annie Lebika, Motema à José Paula. Merci beaucoup. Merci à Magali Okenge, Motema à Grand Pays. Merci beaucoup à Nancy Lebika Okenge. Depuis quelque part, il est pas autant l'habitude avec attention. Soutenir la grande famille Lebika. Merci d'être là pour nous, Maman Beyuna. Maman Beyuna. Merci à toi aussi, Bena Mangala. Et pourquoi pas Yazizé là. Il y a Sandrine, la présidente, depuis quelque part. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde. Merci à celui qu'on appelle Otati, qui est là, à l'artiste depuis London. Merci d'être là avec nous. Merci encore à celui qu'on appelle Denise Koulibaly, depuis quelque part, il est passé au bus avec beaucoup de motivation. Merci à tout le monde. Merci à Thierry. Il y a Thierry qui nous cani depuis London. Merci beaucoup. Et bazamo belé na linga bino mingi lo na bimisa yango to profiter ka ninge lubu sala makuna to zo loba nenka sala maka isala biso vraiment bien. Il y a Jaja Kengandu. Merci beaucoup à toi aussi, merci à tout le monde. Donc série dédicace et ça la biso bien. Maman Chantal Yende Yanzambi depuis les États-Unis avec la grande famille, papa aussi quelque part là. Bon, t'as la bisona maman et ça la biso bien. Merci à vous, Claude spécial à vous depuis les États-Unis et notre frère. Joyeux anniversaire à toi, anniversaire je continue toujours. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Voilà, mesdames et messieurs, vous mettez la fin d'une chose qui sans commencement, on a commencé. C'était pas déjà facile, comprenez, et on réalisait ma recette ici à Kinshasa, ça prend un peu la tête. Simba Makala, Simba Boye, Kenda Gauche, Kenda Wenze. Il y avait les embouteillages de part et d'autre, mais nous sommes déjà à la fin de notre rubrique. Vous avez compris comment est-ce que notre maman à 8 ans, il a réalisé recette, ils ont prévu, ils ont déjà au rendez-vous.
vous. Oh, c'est pas ici, de partout où vous êtes. Et ça dit vraiment bien. Leçon sur leçon. Et la vie continue toujours comme ça. On apprend chaque jour comme on le fait toujours. Maman peut baser leçon. On peut bailler et ça dit bien. On va goûter à la sauce. Question pour nous de mettre un peu de points, savoir est-ce que ça la mène avec la dame Renate Ifoku depuis la ville-province de Kinshasa. Suivant. Voilà, comme je disais, on va goûter à la sauce déjà avec la grande dame Renate Ifoku. Il y a un peu ça son mot d'ordre, mais on va appeler ça déjà la loue. Ouais, merci. Voilà, donc la sauce, tout est là. On l'a mis. Donc on a un bon missani, voilà. Entre-temps déjà, Koulis Arabi, hein? Ah ouais, surtout qu'il y a une limite, c'était pas à férié. Ah ok. Et puis qu'il y a Makambo. Ok. Dans Moutou, on va le bar santé à Rana Olia, tu vas cosa. Santé à Rana Olia. Soro où me le doliate, il mono au bubuka. En fait, il faut bien manger. Il faut bien manger. Pour nous la santé à bien, il faut lire. Ok. C'est ce que dans mon bio, déjà dongo en tout cas. Il y a pas mon dongo combiné na muscadou, c'est trop cher. Muscadou. Muscadou, et ça va payer à Haïti. Haïti muscadou. C'est trop cher. Vous n'avez pas flamingo. Vous n'avez pas flamingo. Vous n'avez pas un système manin. Ça là tout na mai. Vous voulez na lelo, on est dans hôtel pour que na mai. Na muscadou. Et maintenant Haïti, ville moi ça on avait bâti maintenant Haïti. Et là mai. Et bah on a flamingo à mai. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez. C'est pour l'ingani, mais vous d'hôtel, vous à mai. Je suis accompagné avec la Maleba depuis Kinshasa et à la grande dame, elle aussi Renate Ndaya Ifoku, madame. Ça va hein? Ça va Yada. Donc je dis déjà Il faut bosser le roi des inserts. Ah ouais. Quand on des inserts. Le roi. Ça doit gagner. Le roi des inserts, donc voilà. Ensemble avec la grande famille, comprenez déjà que ça on a l'inato mais cannabis déjà on a biso tout ça là on a maman Renate Ifoku. J'espère que Bolandi les sont bien, mais aussi la biso moi synthèse qui est question pour nous de récupérer un peu bah oh non c'est peut-être échappé qui biso na déroulement il y a réalisation il y a recette na biso et j'espère qu'elle sera là avec beaucoup de gentillesse à vous expliquer biso moké na ba détail wana et ça la biso bien vraiment un grand merci d'abord messieurs Nyonso et à mon azobosa et à mon ngabe on mado ça la biso bien merci beaucoup maman Renate Ndaya ça va hein ngal ngara sourire na yo ambiance oui on a pris ici au tambola non ngabe mado et comme il confie on va 3500. 3500 francs. On va marquer 3500 francs. On va marquer X. Bonjour à Sosomba. Rose a peine à ça au cadeau, était mon frère. Ah merci mère. Au animal on a. Ouais. N'attirez attention tiens. Bon. Tu retourner na maman, on peut déjà goûter à la sauce déjà rapidement. Nous courions derrière le temps, comprenez. Nous dégustons. En tout cas, waouh. Aya kata. Pas de coquette la moto. Oh pizza. Pizza à la mango. Pizza à la mango. Oh poisson pizza. Moi je préfère la moudal bosso hein. La lou. Na katelo là ça va ba la lou katela la lou pour azab brutal. Na katelo c'est plus la lou ba kataka boete. Il va jouer à pizza. Ah, bon, la loi a bien dit que je goûter. Donc, goûter, donc, ils ont été goûtés belé. Moi, mon somme qui a eu un goût après, maman va tirer la dans frigo. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre rubrique, mesdames et messieurs. Déjà, vous avez compris à l'image, Neka et Tambolama, comme Nasuka, vous avez compris ma partie Belé Belé Salamaki pour réaliser un bissi na biso na ngai. Déjà conseillé, déconseillé ngai na dongo dongo. Donc voilà, tout liango avec motivation. Hein? C'est parti. Chantal Yanzambé TV, la chaîne qui nous informe. Comment?
Kina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka kota na Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko ba émission ya kitoko kukuta se na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Pour m'aimer les binobili linde yasika Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambe TV Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous. Chantal Yanzambe TV Shena bana nzambe yangoyo. Mama Shena bana mboka. Shena bana mboka. Chantal Yanzambe mate ya kitoko ba émission. On va manger debout. Bon appétit à tout le monde. Non, c'est pareil. Voilà. Nous sommes à la fin, comme je disais, dans notre rubrique déjà. Nous courions derrière le temps. La lumière et ça, la c'était là toujours au four au moulin, au cheval. La question pour vous, de réaliser quelque chose de bien. De l'autre côté, il y a l'image. Merci d'être là avec nous. Tous là. Tous avons l'impression qu'il y a tant de choses. Maman Rina dans le bac, malheureusement, mon cache qui a plus de mots de la après. J'espère que nous sommes bien. Savez-vous que si tout le monde ça va bien, ils en bien, et ça va toujours dans le bon. Et il n'y a pas vraiment moyen. Il y a autour de la question parce que la manière dont on va ça prouve déjà qu'ils sont bien. Merci. Merci Nabino, batunyo so balanda kibiso banane bandeli tinde to komi na suka bwe bomona tozana na mbisi na biso ezali no mobeso zanda na biso nena examino ke to otumba mbeto mesana kulia na kinkole epi bomona kine bandeli ti na suka na otumba mbisi na biso zanda tozali na besoin ai muscade matungulu et puis ail muscade ba poivron ba biloko to tumba nango ba mbisi wana tozali na besoin ya vinaigre moi tangawisi mukeme yangezaki ya poussière na saison ya nango mbisi na biso na mona nde bande ko bolia. J'espère que ça mungwe koti eyokani tozala presser otumba mbisi te so teka ba épices mbala moko tie na moto te futi kila ngo moi temps ko bosa na teta ngo saisonner mbisi na yo fozwa huile otama mai. Tant moi mai wana eboti soupe nde sala ki et puis moi te mungwe kota tina mikuwa mbisi nayo et puis na côté musuto daki na dongo na biso na ngai na aubergine o to sali comme eza accompagnement to lela na ngombisi to lia na mibali to lia fufu o eza hymne national na biso ba tout préféré na biso fufu ke baloso ba kwanga makemba to meka pe biso nyoso eza ngo magite oko meka pe moko po ibimi wa ukoleka ole na kinkole ba rataka un vrai mutu o abike awa raté mais molami munene ebika ke awa esimbi to meka pe biso moko eza ngo magite bomana pe mutu te umeli pete mais ebimi kitoko. Merci na batunya surtout ozuta olanda biso. Merci na bino, merci na batunya so bazaka tellement belé so merci na maman Chantal Yende na okanisa ifoku na ilubu. Merci yango pe na répondre na invitation na yo maman Chantal Yende. Merci na yo ezamba la liboso mais j'espère que vous allez yasuka te. Si vous allez yasuka na osidika maman Chantal Yende babi bokila lokondo fa pe4. Merci na batutu balinganga boza ebele towe la pe tant so na ba no boka bino mukili tito la to la mukino boka bino kaka donc na linga bino nyos. Merci na yo Marcelo Mobali ya libandi. Merci na princesse ozali na banda tongo marqué ba course belé mais vous êtes quand même patient tito réaliser lubu na biso. Merci Marcelo. Merci na yo ya Chris ya Chris merci na la na Lalou et puis Marcelo yo commanda bien ya Marcelo bien
keda wenji ebi na seki ngapi oh lokwa mobile ko atinile kinao tikambo pa deuxième femme na ya zo budget kene wenji merci na yada Daniel Ebika de chez nous na lingaka mingi merci na ngamo ko ifoku pour na lambi magena daki fatigué moi bambouteillage mais quand même na respecter maman Chantal Yende na lambi lubu na merci na batu nyonso tout oyo batu bazaka belé merci na bino nyonso kaka. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamukina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokyolingo ye baba sango ya mboka kotana Chantal Nzambe TV mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tomemeli bino bililinde ya sika Chantal Nzambe TV yangoyo. Nzambe TV, la chaîne qui nous informe.